Vérité maquée c'est Niki, grâce c'est grâce. Vérité maquée c'est Bika. Teresia, boyoka trop maman vérité tanga kombo wana. Et bêtisa mabako et salisa accident et kabola pe maman vérité na bat balobi et veut dire que moi sur la tindeli au paquet Tété Teresia, la maman de princesse Vanny. Dans le barango pena que Berlin ne tombera jamais. Combien de temps en Allemagne? Bon, année Oyo, dans le mois de juillet, ça 30 ans. Ouais, regrette pourquoi dans l'Allemagne m'a cassé, ça l'a passé. Donc, mais quand on a combattu le sol sur l'Allemagne, on a vendu il y a 20 ans passé. Vie ezalande mususu. Balma pe bazala pe na ndé mususu ko balma na Europe. Ba bango batu moko ya makambo moko makasi. Raciste. Il y a des choses les cas belé contre les étrangers. Mais par la grâce de Dieu, nous avons besoin de fungola bango pe mitema. Makambo se koma bien. Donc bazala la chance mingi ke biso na tango kala. Même pour la pe Uganda, ezala ka passe metinga. La vente est la salle qui plus de 10 ans. Mais nous avons des cas au Songa, qui peut vous faire la paix Maboko, Mikanda. Ok, merci beaucoup, mes très chers amis Internet. Bateau Nyons Boza partout dans le monde, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique. Bateau Bolingara, votre humble présentatrice, Maman Vérité Maquée, c'est Niki, la polyvalente 4 fois maman. Maman, 4 fois maman. Veut dire que Baropé sans raison, Botebele mon bossé, Wana Jimmy Bela ou Nangai. Vraiment, dans le baming, maman vérité comprenez en gros, moi, voix ezo bimaneti neti teleti kalung bazo kalingelangu, ba veut dire que grippe ezo betanga ya makasi donc grippe ezo salanga ya makasi senga banala la pongi. Mais na mona que na la raté, il faut na ya epande de moi. De longue date, ma chérie, d'ailleurs que tableau ça déjà à Kopanza, déjà besoin mon aïe, Tété Teresia, boyoka trop maman vérité tanga kombo wana, et bêtisa mabako et salisa accident et kabola pe maman vérité na bat balobi et veut dire que moi sur la tindeli au paquet Tété Teresia, la maman de princesse Vanny. Dans le barango pena que Berlin ne tombera jamais, Kalaté Boroka que Paris ne tombera jamais. Moi ça mobile mort sans plus tarder dans le bébé nazana déjà na plateau na Tété Teresia tozana awa en direct d'Angola tozana Luanda précisément tozana kati ya Benfica bisika wapi ayako vraiment mon pépé azo présenter invité nanga ya après-midi à lelo pour attarder. La maman de princesse Vanny, bien au monis, bon moni et ah donc asuna di kambolo bate tétélé moins bon moni et bonne santé. Santé ça va, tout cas dans le monde ça va. Tout va bien. Chez nous les Arabes tout va bien. Pendant biso kawe zarate, il a toujours dit OK. Vraiment tout s'appelle comment on a beaucoup de biso Angola. Merci Belé, on appelle la c'est mon makasi. Ça fait longtemps. Avant de l'introduction à ma solo na biso, on peut promettre un bâtiment sur bazo la naoni basé la mine. Bon, il y a le bosso na linga ikana luba na balanzi na biso nyonso de partout ici ka bazwami. Toza ana ma vérité maquée c'est la polyvalente. 4 fois maman. Maman. C'est on les canards. Moi, si nous avons la patronne, vraiment, déco de moi, donc de longue date. En tout cas, nous avons na plateau na to promettre bino ka ande makamba malamu ezo ya bulanda biso tozala ba sujet moko eza epé délicat pe social et tout olanda biso donc ya masolo donc carré masolo a bien moko na moko tirer pe leçon na pour tirer leçon masolo eza a masolo bien alobi carré donc c'est que vous a déjà recépé là combien de temps na Allemagne bon
année oyo na mois de juillet nakokisa 30 ans. Waouh! Donc vous avez soba. C'est que calma peut obéter en bien. Wade kosanga te 30 ans presque na kolikuna tango nakendaka kokita na kaka na aéroport semaine nanga liboso nde nakosala 17 ans. Ok, donc il y a Kala déjà. Tete Thérèse, il y a la maman de princesse Vanny, tu vois, maman Vanny, Yaya Vanny. Tete Thérèse a marié, mère de combien d'enfants? Bon, Tete Thérèse, bientôt là, la femme de quelqu'un. Wow. Nazalaka, mais bientôt là, la femme de quelqu'un, mère de 3 enfants, 2 beaux garçons et une très belle fille. La princesse Vanny. Ok, merci beaucoup. Quelqu'un. Quelqu'un, kaka. Alors, la femme de quelqu'un, bientôt, quelqu'un. Ma grosse salutation, Bissika Ozali. Ah oui. Ok. Tu côté si on a ma solo, on a biso, on a sali 30 ans déjà en Allemagne. Vie allemande, les années. Vie sociale, et donc, il y a des mboka mosusu avant na regreta pourquoi na en Allemagne makasi bisala pasi donc mais quand on kobete le sol sur l'Allemagne. Bon, normalement na 30 ans on a 20 kuna il y a 20 ans passé vie ezala nde mosusu balma mpe bazala mpe na nde mosusu mpo balma na Europe nayebai bango bato moko ya makambo moko ya makasi raciste. Il y a des choses eleka ebele contre baétranger mais par la grâce de Dieu nzambe mpe noka fungola bango mpe mitema makambo nyonso ekoma bien surtout mpona koyamba vraiment nde baétranger na moment oyo soki na ana moto na ngai aposaki evanda na Europe olobaki evanda na Allemagne na stable na sens que tant qu'étranger baoyamba ye bien aza kokwa na ye aomanke te mwa lipa akomanke te mwa esika ya kolala soki vraiment aza mpe mayele asintegre allemand donc alingaka intégration na ntango na biso baseri wana po vraiment okota ke s'intégrer na ntango mosusu osala mpe baformation moko ya mwa makasi ezala vraiment te tozala limité avaka mwa cours de langue ka likolo mais après ndeka kofungola nde maboko okokota mpe na bamisala oyo eza miki te ya bana mboka mais sikoyo mpe ningi nde na kolobaki na bato ya lelo to na bandeko oyo ya lelo baza na chance mingi ke biso na ntango ya kala même mpona mpe mikanda ezalaka pasi neti nga navandaki kuna nasalaki plus de 10 ans kande ezaki mais nzambe ka ye osonga bayaki mpe kofungola mpe maboko bandozwa mikanda donc eloko eza na yango wana. Ok, sikoyo tokolobela nao likambo ya classe ya bana likambo etali batraitement basoins médicaux so eloko babeli balobi kuna Allemagne na bafrance kuna ezalaka bien obeli social esokipaka na bato nyonso traitement ofele classe ya bana ofele bazofuta bana mais na Allemagne balobi en tout cas makambo nyonso eza difficile malade kende na mbongo na yo moko mais classe ya bana mpe paye na bamoyen na yo moko sikoyo soki osalaka te mpona ozwi mpe mokanda te toyoka mpe mpo ozwa mosala il faut oyeba langue donc langue eza facile te mokolo oke na mboka moko kaka lelo lobi okoka koapprendre mbaa moko te siko moto akobeta mpe ina nayebi langue te osala te atombe malade. Bon, premièrement na obanda mpona vie sociale ndenge na nkede olota mpo mosusu yango nde nalobaki entre France na Allemagne ezala na vie sociale Allemagne ya likolo yango nanyataki point wana mpona biso baétranger soki nalobi nde baétranger eza neti oke osala masolo ke bwakaolinga na France na mwa temps oyo nde nazomeka mpona déplace nakomadaya na France ebika masolo naomeka otala vie oyo akuna na ya Allemagne eza ndenge moke na France. Bon, nayebi mpena makambo na bango mingi te mais na mwa mokie nayebi mpona makambo ya basocial etout eza mpe mwana seke na Allemagne même mpe batraitement normalement na Europe école kobanda na maternelle na ntango mosusu okofutana nano yo moko mpe mwa mbongo ozofuta mais soki mwana abandi na première ti avant de kakota lycée
l'état azwaka charge na bango même mpe donki nde na allemagne eza nango mpe bongo mwa bafrai ya mwa makambo ezanga ate nde ya mwa mike mike mais à partir ya lycée ti kokota nde na université ekomaka mpe ke baparent fo bofinancer wana ezala na France ezala Allemagne ezaka bapepeka ndenge moko mais mpona problème ya santé batraitement na Allemagne ya moto ana facilité surtout so oza légal mpona Allemagne moto illégal azalaka te wana nde nazoloba ngo mpona vandi na mboka ana Allemagne ata oza nani oyi kosala masolo obwaki ngunda oza na droit ata ya mwa papier moko okilibila akokotela émission na nzela olakisi ye mais na France na mwa mokie oyo nga nayebi nazokoma kuna omona oyo nga namonaka na mwa ndambo wana koma moto obwaki ngunda me oza na adresse te mais na Allemagne ezalaka te ata na foyer ata esika moko bakoplace oza na adresse non légale mais na France ata mosusu okeluka adresse epai ya moto omona mpe moto aza na doc mais aza mpe na nini na adresse mpe te mponoki système na bango kuna eza compliqué oza na mokandano me ndako mpe ya yo moko eza pete eza pasi mais na Allemagne eza lix biso kuna eza lix donc étranger kuna aza vraiment bien quoi aza bien bon soki nakoti na deuxième point mpona makambo fo oyeba langue ezala France ezala wapi mboka nyonso oniati première eloko intégration c'est ça même awa donc napesi exemple tokozala na ndeko auti Congo aye awa soki aza mayele akolinga nini akolayeba na Hollande c'est ça asintégre mpe na makambo mboka otambola koma mpona kazala ye mpe bien c'est ça ndenge moko adonki nde bamboka nyonso mais na France nde bazala nde na facilité wana nga na kolobaka eza facilité mais quelque part eza mpe bien te omonaka moto aya azovanda kaka bongo isifi azodebyango bakayu moko ya molili mais na Allemagne ezalaka te donc eza pasi kutu kosala nde na mokanda discipline ya makasi alors soki omoni ovanda vraiment stable kolingi na ovama Allemagne eza bien malgré tout eza ya kokangama na sansi nini ke ndenge moko te na bafrance omona mwa baplace ya mwa baafricain eza barestaurant ebele neti bachateau rouge na Allemagne eza nango te bezotika moko yango wana sikoyo ebimake Allemagne ya bloke eza isolé mais en tout cas na ndenge ya intégration vraiment to soki ndeko vraiment kaka na posa kena ye avant dakimia na poto semi Allemagne. Merci beaucoup makambo eza vraiment important toyeba ngo po rêve na biso nyonso ezalaka kuna donc so kutia na moto azalaka déjà tout na ye po bamosusu babimaka bapomba mboka na akenda te abando raconte bahistoire omoni kuna eza nzoka lokuta donc information vraie il faut tozwaka na motu oyo discours pa bolimbisa donc il a ebisi bino na souffrir la grippe est métaphore moi a des jours passés moi na ebisio tolongwe siko na sujet na biso ya Allemagne na kanisa bato bazolanda biso si to ba comprendre otika ngola kala na âge 16 ans 17 ans ekokelaka okuna ndenge otikelaka ngola nayebi ke na 2016 bozalaki awa mbala suka nde na otozala 2016 oui donc tolobelaka 2016 nakoloba ke mbala na nga suka oyo nga nazalaki na ngola ezali na 2016 vi ke nazwaki susu bamoye te ya koya awa ebi basituation naleka nango bamakambo ebele na baliwa ya bapara nanga covid lisusu eye na 2020 wana ememisusu ba 2021 22 na te edebutanga vraiment makasi mais soki nazongi mwa nsima moke nakomaki koya trop à partir de 2010 nde nazalaka oya nazalaka na mwa makambo na wana nazosala mwa bacommerce ntango nayaki natali nabi nini nakosala mpo nameka mpe kobouge malgré tout mpona mpe na poto bamisala banini mais natrouvaki mie koyaka kosala commerce eseka biloko kotisaka bacompagnie 2010 2012 13 angolais kitoko omona
dollar vraiment les 100 dollars et comme et comme 100 000 dollars tu vas dans Zwango 100 000 1500 dollars 1500 dollars dollars ils ont pas 75 100 dollars ils ont 10 000 et à mon peu dans ceux qui ont 12 000 et tout mais 10 000 mais le mois de 2010, 2014, dans le bacal de la carte de commerce. Pour la 2014 et 15, le débat de là, il faut marquer moi, il ouais, il a tout arrêté le commerce. La 2016, il y a eu un réseau de cartes à mon macam sous mais au banda 2016, on a tiré le nez vraiment, Angola n'a vu son changement, ils ont ma casse. La sens ils ont la deux côtés. Côté neti makambu au italien mususu ki on a un problème ko bu au solliciter vraiment mususu l'état. Bazo servir ba ki pe noki. Aux appels la sécurité na yo, au sika ko za la problème au bu koti ba yambi pour résoudre nous rapidement sans coût donc il na sima mutu ki na luka mutu ba ki aloba non. Donc, on a dit bien c'est que la période du Wanana, l'élo, c'est que l'élo, ça va. L'élo, ça va, la sens wana. En plus, Mboka évolue de ma casse, tongi vraiment ma casse, donc ma bongi si vraiment bloqué belé, qui toko du sous, wana de la CP nango. Mais et loko vraiment donc on a la CP nango côté finance. Vie vraiment vie sociale, vie économique trop cher. Et là, on est au magasin qui est la CP. Mati. Donc, ma provision consomme, la bande consomme, on consomme ça. Biloko et mati na niveau moko et à mon zoko ta magasin surtout na biso batuto ali banda oya na moi mbongo moko bien mais ndenge ko zo changer on est que on tirer mal. Bon, ils ont sous la valeur. Donc c'est comme si kwanza na dollar donc comme on a niveau de père. Oui. Donc on zo ka moi. Vraiment surtout la point où vraiment donc la sociale vie sociale économique trop cher. Là on met quand même à 5 on a mon amoni dans ça fait un mois dans ça c'est pas facile. Il y a on a quoi appeler la bande ko la biso pe na ngola to komi pe na système ndenge ezala kana mo pe na Congo ya na ngo normal oui pour la situation mboka soki bozala bande ko ba libanda bakanisela bino tout le temps. Nga pe na yeko mona ngona ngola ekomi bongo so za moi 50 moi 100 omoni ketika na sunga na bwakela exemple ma vérité so moi 5 alo so tinda vraiment ekomi cher ma case surtout ba biso ba 4 fois maman olala ana bango la big shing différence là on a troisièmement na biso ba to libanda so le biki au Tanabilo, il y a un commerce, on gagne l'hôtel. D'abord, awa, bilo opele que comment on a billet, Turquie et comment on sopa bilo, Dubaï ils ont sopa bilo. So le dit que oya moi ba commerce, oya kana ote kaka osa et l'hôtel. D'abord yo sombi kuna cher, oya awa oteki. Soki okomi na posa osa l'échange en bon oignon sur edinti. Nga dernièrement à maman dia ki c'est moi ça papa filo mon pépé. Na berle kuna tinda kibilo kwa tindele nga na tekela mais to teka biloko siko soma dollars zongisa. Ye moko abi maman na mbongo na futi na ba agence donc na mona na salilo. Ouais. Ya wana avantage est commis. Ceux qui aiment sous okoki kosala moi commerce awa lingande otongande awa bakonza nozozwa osaela wana nde vraiment za l'avantage mais ceux qui ezaki po teka ozwa bongo na osala ngote. OK, merci beaucoup makambo eza pena muzindo makasi kololo Manuel na komisiko yo na question na yo na likambo ozotumisila la kansa automobil nous sommes besoin de comprendre c'est important très important ma caméra solution si on a comme un sujet moko ozo bouger monde avant tout le bel sujet on ozo bouger monde na linga na tout nos question moko est-ce que pense qu'après un jour au ça na ONG na yo na kati ONG wana obinisata orphelinat osungata bana bitike. Oui, comment ça lui vient à nous poser la question là.
ceux qui aujourd'hui se souvenir il y a 2 ans passés je crois au sola masolo wana pour ça quand on commence à la na fuola ilo mo awa je mo bui awa orphelina awa pour la bana kwa kanto bana mususu au sola on si ma mère wana vande idée nanga isuki na wana te projet nanga pe mususu nyonso donc ezaka ande na cadre ya pour aider na a besoin pe ata crèche crèche moko donc ekozala ya bilinguel donc eza mosu français allemand portugais projet na nga nde yango wana centre ya orphelinat wana baorphelin bayekola ata misala maçonnerie coupe couture esthétique bamake-up vraiment nzambe asunga ok merci beaucoup tokomi sikoyo na sujet oyo ezobouge monde na sujet wana biso nyonso basi tolimi mabe biso nyonso basi tofingami kote mosusu mpe kuna basi bazokondane mibali donc tolobela yango nano tosala mwa analyse moko eza sujet ya yaya na biso Jani Fai Mobutu Kanda Bayonga oyo moko alobaka Kanda Bayonga pe à son âme to perdre élément vraiment apema na kimia sujet ya Jani biso soto yoki yango donc eza partout na réseaux sociaux que moi si mutabomisi moi ça pimele mukanda kufina crise cardiaque tension makanisi eleka ki o babomi donc mutu na mutu azopesa information ndenge yebe aoyokela na ndenge bazolokotela ngo na balabala na ndenge bazozula ngo na ndako bisika vie Jani akufa siko pona yo ojuger likambo ngeni. Bon, premièrement na représenter na mes condoléances la famille artistique la famille biologique sika bazwami vraiment mes condoléances. Il y a Jani aza moko ya ba frère na biso comédien na biso oyo ngi to sepela ane mingi même nga aza vraiment acteur oyo vraiment non c'est pas ane mingi ba façon na surtout ba façon na ya mela basanga ya ko ba sona ki gaillard 0 soka baza jouer la gaillard 0 a benga vie de le tata donc zoba ya mo mukolo zoba c'est ça donc et ça lui vraiment ma mingi et tant que moi aussi zape na botami na baya mibali na perda pe ba frère grand frère na mibali ba mas moko ka pe ne Jani ça on a mona que ça la ina passe mais bon tout le bani donc tu peux juger nzambe te pourquoi ce ka pe monta ki amoko aibi te nzamba permettre que bazolo ba cause ezali nzamba permettre que Jésus Christ aya akufa pona nation mobimba pona batu nyonso mais baloba ki malheur na mutu a ko livrer mais a ki plein nzambe nzamba permettre mais balobi ça na nzela moko esali ke le kandiwa ya Jani. Oui, bon personnellement na ko lobaki na vandi la Jani te na vandi pe na mama bana na ete wa ebani la brune oui mais na ba masolo depuis kala ndenge nde tozaka oyoka tomona pe ba vidéo et tout ba émission oui ndenge ezalaki baboyani babwaki libanda mwasi alingi esu te mwasi ake kobima na mobali mosusu bamakambo ebele kaka ntina ndenge akoma mpe na nivo abota na ye mpe na mobali mosusu toyeba pe te na ndenge frère na biso Jani azonga na kati ya ndako mais kozonga mpe bazolobaki bato ebele bayebaki tanda olinga mpe te bato bayeba parce que oyebi akokaki koloba ngo te mpo anini mpo eza solo mpo bato bayebi ke mwasi moko deja oyo alingaki ete mwasi yango mpe akoma mpe na aboti mpe na mobali mosusu aboti sikoyo ye ntango azongi na kati ya ndako c'est normal ya soni mais mpo na nga na koloba eza erreur na sens nini bon tolobela nano ke wi liwa na ye euti na maboko ya mama bana na ye eloba mabongo tocha mai na monoko te aza cause aza mpe na cause porte alors eloko eza na